Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Nabisa to nzambe l'accent munene na yo. Mukia la kisa yo to sa to zo singa l'accent munene na yo. Yo ngo komo lele na tolo pa pengisa lolo ndo kotse batuna fraude. O leki nanga kotse yo te atpengwa. Bino. Capage TV. Capage TV. Non, pas ce conseil. Est-ce que vous dites que Nzinza 5 sera bien sonné? Nzinza ko ki amateli nyoso ki manyana musigo chekicha ozolia. Tango oti ganya beti tura moni lipana yo na kidiba matili kolo. C'est que sangi sona ye. Capage TV. Capage TV. Son tali masolo bolingo na moyi. Obeteli ba e maloko bilamba chiffoné. Na buto ko maloko ba repassa. Capage TV. Capage TV. Ka muninga tala na misa. Fi wana leka na mini ye chele achele liyo era taka roba mula yo benga ye. Capage TV. Capage TV. Merci na biso nyonso ya Capage TV. Ba bonjour pe ba bonsoir na bino tout na linga bino tellement makasi bien moi Rosie Gucci. Kande boyebi to mela bino ba actualité to mela bino nyonso na Capage TV. Lona na sengo ya kolambela bino pasteur John na bino obolingaka obotunaka tout le temps. Lelo za Rosie Gucci ngayo na ato na plateau to lobela nyonso to sola nyonso ozo s'est passé sur sa vie, l'église, vie ya mariage na ye ya nyonso to lobela nyonso ba question tout bo poser ki boza ba réponse na kaka en émission. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Rosie kitoko makasi vraiment merci. Bonio. Base na sepeli fort vraiment. Nani na bino ya Capage TV vraiment 5 sur 5. Ça nous très bien vraiment Nzambe asunga 2020 ngoto bandi. Kala tito koti deuxième mois vraiment deuxième mois il faut ko baki mbule bando tikala. Même que 2020 bando tikala. Tant 2020 ezarana fait na ba janvier. Tant to komika février keba comprenez lo bawana. To ke no tika 2020. Vraiment par ça normal tout santé tout Nzamba sala grâce vraiment côté ana basimba raté vraiment 5 sur 5 na yo pe na moni bien na bino na Capage TV bambote na bino susu très bien vraiment bonne continuité na cameraman na biso grâce vraiment na ce pays kitoko tellement encouragé vraiment base parce que je ndeni vie église na yo bon église na ngeza kande batu bayokela kawana moni na yo kande batu batuna ngebili parce que ça église na likande bimisemo na télé et passe tine batangola passe toko yesko ngaso na cette église toko chango wapi. C'est que tant que cette église fait un droit d'entrer le na stade ticket likolo pour pas le quatre ce qu'on a quitté ko zonga na ngote pour na je bisayo pour ne comprendre que bateau yo l'église eza e belé na mukili mais tolia pété eza lokola na ibina lo baté ya batu nyonso ba raté ba comprenant mabe ba pesa bango faute ba critiquer bango sans motif ba bima batabiyo na makambo etala batu te mais ba bima na faute. Tu l'as pété des bango. On a souffrir. Tu l'as pété ça moni mukili. Batu ba kontakana batu ba tanga trop. O ba bonga bonga. O ba zana moins. Ba sundola ka majorité batu ba na piaka. Or batu piaka wana nde basaka ki mukili telema. Na habité sosonde na lo ba wana. Donc batu ba zanga tina so ba sangani groupe ba signer quelque soit pouvoir anglais nini ekoyaka. Mais na habité ke na ndenge ya bokonzi ya mukili te nini tetete. Bato mukili ata bazanga tina faut pesa bango valeur na lobi bo na kan ba côté nyonso to lia pété za maté moko na bi critiquité et sengo nanga ebebebe baté toké les risa to lia pété za lokola na fulu mutu teka na fulu ba peksa kaité za quoi shopping mais ya fulu mais na shopping ya fulu repona pe nyonso te pe ko ina fulu ba triera pe o za quoi na avantage ya fulu mais bazango tu ba na fulu mais a super avantage ya repona maneta bi misa et sauf mais bango tu ba na fou très bien yati makamno ba so comprendre. Siko na mukili pene to za biso ba misuso ba raté ba to ba pia ker to zanga tina to ko ba manka to zaka na kati mais na kati ba fo wana za pene ba tumso ko trier pe ba bimisi malamu mais ba ta fo na bi hein très bien so comprendre nga très bien le loyo au moins na mutumsu côté komela a mama na soulard ba pexaka nga yokati na côté na anglais na été. Nabika ke keba kuitele ka makasi ya makasi te po ozo batama na likamu ninyo za na biyomeleka danger o tikala na sa drink yango e fa na rope ya nyongo
kolango eza kwa likele mbayaka tour abeti tour na mutuna cho ba vertice atamu c'est comme ko mo tikio vide mais asili sio mbongo nete ça comprendre tango situka na sa wapi yo wana po bandera kuiti ya oferete faut que ndoluka su mbongo consommer po tika su na dingi olandanga bien parce que ba principe on tika la ka bongo na mukili baninga bazokene montre c'est la mutute montre que ndaka chiki so za na retard akuti yo o rattrapo tika li akena e erio so mona 17h les ana no kuna na retard musuna vie et c'est la mutute bisonde tozokende na konuna nate so comprendre mukile c'est la bisote donc moni moyi na mapata na mabele banda basala nguti lezaka ndenge sala mama na oto ya offrir batu fo ba comprendre ka bible ezanini mukile ezanini yo nanga toza na place nini batu ba pesi kaka na vie na bango moko comme si ba defisa batu ndamu na bango basimbela bango basenga bango nyongo na bango moko baboya kosongisela bango église eza place était ya mateya ya kokota lola mais boko kota jamais na vie privée au détecteur mutu simba te bo finga kayobe yo za na futema blocage te hôpital e boya ka ba maladie hôpital ta ba bi ko kufa na maladie wana bazana posa ka bali ya mbongo na bango ba meka moi pena gidi be go simba on a raison pas na te so comprendre parce que c'est comme il place au moment mutu na nukuta côté existe comportement mutu bandi ko détecter awa place bote mais ça place yo benga mutu ya comprendre no bana fulu embra biloko nyoso mabe boke bwa kanya na fulu ba papier nini ba boyu nye o lokolo le kasolo ko yawa te mais bango tu baka na fulu na bito nyaki mela wapi na wese pe ba boye na te so comprendre schéma faut que ba mutu ataza tina te soula dringuer chel ndumba sang akoza na mabene ba catégorie tout maza akoza pe na malamu moko critère nzamba chaka tineke soko landiango kuta zana ngoko lika batu ba priaka na te so comprendre batu ba priaka na bango 99 et on est mabeba salaka et pila de et beba na sona bien beba na ton prière nanga midi prière pourquoi prière na tambola na bible sur ba verset libaku mke Jésus mais talanga na makamusu na zana ngoko tolo ba o asambela kati na lo banu ba sai belé totondi exemple ngamo numéro 1 mais pardon pasteur exemple na yo moyo elo niveau mo na ke eza faiblesse na yo faiblesse sumu moko ebenda ko makasi siko lisumu ngamo na bakolo lisumu te kolo biloko chama pesa biloko na eguso ke ba mekeli ete bino nde botimbela na koto zakaboy eza lokola moi si na zana blanding soki tozo sola kaka donc ekrema kaka donc to nete ligambo sonne yango moni masola bolingo na moyi so tali masola bolingo na moyi obeteli ba maloko bilamba chiffonné na buto ko maloko ba repassa ko baka chéri omoni e bimisi ko swane bimisi sengo mais so betela to ma bon tourner na Rome so ni bobete zangatina na te comprendre po to ko sonne la biki na ta bolingo to sonne la biki biki ne falotika atena ngai bongote biki na te so ki solango chiffonné mais na butu ba repassa ba gumba bien bataya na tiroir na te so comment pone biso ke mukilo so mona mama na pesa permettre ke to jija batu na berero to kuta bango na ngote mukili nde de format batu wana auto pesi bango faute yango moni église ça place ko réparer église ça place ça ka parti plité et ponaka te triaka te église ça fulu boya ka te nyoso tindika na fulu kaka na kata fulu wana pe ba saint sauf ba kozala tala batu misu ba kenda ko pa batu misu ezaka na fulu atambola na ba sachet ko ki funda ko muyibi te museni ka ko pona ba bido ba subelaki ba kanga ba bwaka ya zuyango asopi masuba akia sokola ngobe tanga ko tatanga wisi ato sentir que na lingi bido te ko san ki semana dozana posa mkongo telema aningi sika nkoro wana faut mela po bakake na bi na te so comprendre tout est utile batu bala nini oh ngana ngara salité te non peut se conseil est-ce que obi ke nzinza 5 serabiso na nye nzinza ko ya mateli nyoso ki manya na musigo cheki cha ozolia tanga kotika nya beti tout la moni lipa na yo na kidiba matili kolo c'est que sangisho na ye. Parce que la beauté d'une femme se trouve dans sa coiffure, Secret of Beauty assure la fabrication et la vente de perruques de qualité, tendance et durable pour satisfaire votre désir de plaire encore plus longtemps. Nos perruques sont fabriquées avec des cheveux naturels pour augmenter ses chances de durer encore très longtemps. Et parce qu'on veut être belle de diverses manières, Secret of Beauty vous propose plusieurs sortes de perruques à savoir longues, short, court, noir et coloré à poser avec ou sans col. Vous pouvez faire vos commandes en ligne sur Amazon ou encore nous rejoindre sur notre page Facebook Sarah Amani ou encore nous contacter au 40 36
063 765. Secret of Beauty, les secrets de la beauté d'une femme. Obaï ko comme mais transféré yo na ye. Commissaire. Très bien, on te va abeli ti foi na so mama kamamike. Tala. Na lo bakaka boye, na opesa exemple ya banal pour te tirer makambo sérieux, vie ya mutu eza important. Tika mutu nzamba pesi pema à s'exprimer. So ko pesa mutu faute na likambo sali pesa ka avec modération. Batu mingi bakoyi na masumo bango basenga kiti imposer bango c'est leur condition ya vie. Mutu wana zo finge mutu mwa zanga tina koma za na bana ebelenga kutu na leke na mbongo na bota mukie. Au senga bana te koma nzamba moni ki aza mutu apia kela tindele bana 8 yo ki no pesa e faute. Akufela te eko changer na rien. Lisoela muninga na seka te ezaka pa. Or soko seki kutu mutu aza na difficulté yo no tie vino kaka. Po nzamba ko confondre yo tango seki yenga mutu na cheye. Lokola ocholi ezelo komona mama bato ebele batambo na église onga na zaka na mbongo na kweya o famille nga balokanga accident na sana so comprendre te e ba compte à rendre te biloba to lingi ko chola bato nzamba tie lokola yo lokola za na position ko leka ye o za ko dénigrer komona nso ka après ti pamba ko ba eti na te comme si lokola za na wana vie moko za un peu oyo mona na chokoka so komona mona nyose za na se ya yo comme si baza na tante ndenge mingi bakoma so tamili bosaba to monya lati kitoko koleka baninga yenda bandi pibi na ye biloko on a fait tikala na mukile ko kote église té parce que l'église ba passer mi bakoma kotia comme si ya kolakisa o ya zali omoninga or église faut ça c'est docteur atanga koleka malade docteur atazo soigner baba docteur atazo soigner liboma ami kitaka na se liboma atanga ba titre tangela te akomi kitazu liboma bakangiye singazo bondele kutu zero za tonga liboma kutu na komi petre. Ah, mais pourquoi mutatanga ami qui dit na sia liboma musala tangele les apôtres na sia batu wana malgré tout qui bana catégorie maïle temps ba hôtel mais comme qu'on s'exprimer ouais ba diplôme temps ba doctorat ba pèse titre belé ouais malade loko azanga tine ba dénigrer pas azanga loko te mais na l'hôpital docteur fa comme na sia malade pas sur pèse guérison biso ba passer to changer to une église prêtre so ya yo kuna péché yo kutulia kusambela kate moninga nzamba la tsanga mingi ngakutu ndio moni alinganga koleka so moninga kutata Abraham balinga boyetenga balinga koleka ta Abraham toza ebele ne kiso tona biloko wana surtout moi miracle misa to simba ki batu andimi mama nango moneli batu te catch na ya solo te ngai na e koma kebo mama msunzambe kanda sala ki meyo loko za pasteur combien de église ba comme ça ba pasteur kwa kebo na oyebisa yo batu mingi bakimi église balingi nzambe bakimi nde batei ete eli mabe ko tshaka baninga kako ndire bino boyaka ba sainte bokwa ka na nzete ki bi or mukil faut ça la temps batu nyonso moni mutu to na droit na sala mama nzambe soka ponaka bato batanga tono bato bazana ba via bien nde ba misuso bazana musala nzambe te combien de ba bandi ba osela nzambe lelo combien de bato misala molide mabe via mutu eza parcours tonto condition vie kutaka ye soka sala kango te nda komi lelo te muibe ngana iba ay parcours comme sanga lelo sona iba na serona tonto kutano lelo tiens nangana kufa kala pasteur John ba mayela boy oyo zanango pour fongola bana nzambe biso nyonso to landa mateya na yo to landa ko batu ba déclarer pasteur il faut ka église pour fongola biso mémoire ndé moko pourquoi pour sali ka église atobi to futa droit d'entrée batu ba kotaka pour fongola biso mémoire wana lobi bien yana l'air nango kolonda kwa wela ka fufu na ete so bazoka lobi ka kinam tika mbongo te na kutaka likwiti na ngeza na zaka kolonda yango na wela ka te so moni mutu akepa bato so wela kolana mbeto afa baninga ba kolala c'est ka s'infiltrer kolonda kwa ninga kuta pesa bapa ya mbeto ala netoko po baki na sanganda ko malamu na bango ki zanda ko mara bapa ya malamu c'est que na za kolo droit niveau na comme na ko sa maman église pe ko inonde na bidon ya blague te wana bipenda vraiment na zakananga presete tana wela ka muna mutu te na botre pe mutu bandimité na lobaka ki no via mutu ndeko tushaka te ya mutu liloba na nzambi yo za moteyo obisi ozi grâce à koteya mais ko bongo lisamité mais za pasteur te eza nzambi na confection mo bandenga chela yo lelo be église ba komisa ba mandimi o ba sembela ko ye libando za na mini solo masanga mama na ngai kaka na modération ko kima okosa ko subo bimi ko mo ba ko na ba jeton église ah eza pesa ko mekate yo lango ki na baro ko tchakutia na église eza kande boye mabe ko yo moni église a pesa za biyamba yamba église ni ba mondimité na bato ba comparer mapamboli oya yaka bongi avant oya ya bonga te ba ko mo beke mambo kila o moni bino ba prière mabeta jeune to kota ki muninga ndenge tosiye yotala nazo bano ba vérité mama église ngana ke netinga na sambela pona bonga te na sambela nde pona kota lola na yeba ke ko bongeza courage nanga soki ko simba nande na pesa nzambe confiance nde ko tindika ngai simba bo devia mate bo comme ça nzambe lokola Paris foot nzambe comme lokola nganga na biso ba mbiku di nyoso comme nde na église
boya e bokonginda bino nyonso boya séminaire wako tika letalié nzamba kombi pari foot boya e bino so boko zo neti tombola 500 zo ke nango non comment c'est nzambe propagande no yebisa yo to komisi mapambo yo lokola sujet ya or na opese loko moko kolo mokili ayebaka mo akufaka ko sekisa il Lazare comment tanga yaka komi na cimetière alela mais mutaza na capacité ko sekisa mais alela siko faut tuna alela nini bateye belé fo botala kama kamusu sa mike koma malgré tout ba bible ko lekanga na côté na profondeur ba etala profana lingalo ba na tika bino na lingelo ko anate bino bazana invitation nga muta frodera fait na pona kita lokumu fona za yungana nazaka na nga yungana zo kama nde mutakita mo wela na kiti mama alela va bikisa mutu mais lelo kendo tala ba passer boya campagne kendo kundula ba to pita kendo yeso azalaka amona ko pita la doublate nazo bana me vérité kolo eloko botala ndenga sele eloko na ye comment alelaka après ko sekusa ye comment abimisaka mape bima ebele o etika na mabele lo biba lokota batia na kitunga il faut tuna comment muto alokoti abisi miracle ye kolo eloko na bien kolo eloko kuso pesa batu bali occuper tikalité comment kelba ke bolo lokota batia na kitunga sikoyo yo komisa ngo kebo faut faire attention. Je remarqué Kolonda quand il y a un poste à foufou à boire à tongoté. Pas mon élève qui me passe. Azana souci pas beaucoup parce que c'est la meilleure moto. Pour payer ça sur routine. Mais bateau ba pesa comme bon ba bénéficier tant de ba lia ka soka tone so ba foufou na mine ba commencer ngoli paté ba changi. Biso te père bon hôtel la santé mais tala mon pèse bon a 10 000 ato moni sani tata 8 missionnaire comme nité. Ah ba tondi lobe ko utawa wapi mais tabiso ba bénéficier. Conseil so zo saka na makamanza mais ba ventire benga ba na campagne makamanza ba tindioté. Wana danger bozo kota nzambe ba nyongo ya tindi osala te malgré tout abenga yo atinda nzamba sala makamna ba direction divine vrai pasteur soka yo kiti asala kati ete loko asala kananga nyoso kana pikene kaka na posa larbe na biso na ba bango séminaire na koti de dossier na nginda bisinga séminaire de semaine wako semeka 100 bako yeba millionnaire bisuri yako defo koti ba nyongo so na quartier mais yango na suka rien. Ce qu'on a besoin de mabe, to bino bote ya mabe. De place to koti kolo muki na confusion. Kolo muki la ina mutute. Alobi ba sai na ebo to charper bango te na mabe na bona malamu boti ka mta benga ki bango. Mais mo sali pe ko profiter to comme si j'aimerais ko tcha baninga kati po ba pêcher au respect au monde la bango. Neti ba kalelo. Moi si nyo so ko kene na bité so ki asolo so ko lokuta ndenge na zo yo kelela. Na bi yango te. Akoma ya yo. Abali ko boy abimina oyo. Abali ko boy abimina vraiment sali jamais. Moi c'est ça comme linga oyo lingi na obo bandaka ne bandelke moi ça fina ngayo na bité po pia comme ça bisabilo baloba so ko za pia otandinga linga moi sita ko makamanta mezaka mulungi na ko batu pe balingi ba passer lelo passer ba bongo kala kendo ba la passer o sa moi si ke na za passer ma aba sa réunion ndako bazo le ko matange bembe mama mwana baby akena libale pola e sapata passer kuta teza sapata passer ko za buti tie ko comme ya mukuse pour ko kate l'équipe pas coordonner place ni ya bambate chemise a passé cause à Junior comme le quoi Alain pour banika mingi banika comme pepele dans ce bisa yo ba la passer coller la matanga mama e ozo ka safa na pasi indi passer fatambo na ba wenze mama mukile lelo bozo la passer mukile comme boy qui passer comme kitala ele kelanga et puis na comme bato bazo la ko sala nzambe mama ko sala nzambe na ibiti biso ba chauffeur likoli ko na teka na parking poto kende ba Congo na boyelo ko wana tikana za chauffeur ki sasa ba pasteur ba komi belé pasteur et belé makaka na tongo ka boy pa na 17h afungu église oh église mina ko ministère ni ba komba ngo bimina o zaka na bible te babakisi ministère on tonton 21 oh ministère ko arombe te pin ba so bakisa ba 8e ko to foran biso ka bikenda kenda ko susa pia ke leka alléluia ko yemba na mokati ba tutu ba ke église ba infiltré miyibi to ko frater nzambe to ko lukalola te to mona so ko lela na wa prière lokoso batu na likamambongo sala pesa ka 10 000 100 000 ngalo ka prier mtazolo ba kopia ka 10 000 100 000 na biso to nzambe la kisanga munene na yo mukia la kisa yo to sa to zo senga la kisanga munene na yo yo ngo komo lele na tolo pa pengisa lolo ndo kotsa batu na fraude o leki nanga kotsa yo te atpengwa bino ala kisanga tolo ne pola le comme nzambe pire yo pe bebisa lola tala. Pasteur, comment tu différencier Nzambe ya solo, la Nzambe na solo na ba faux pasteur? Tu as ba bande. Ko différencier, eza problème té. Balobi nyonso eza na kati.
na ba chenge so batemi na fufu ba na ratin ameke molambi fu molo il faut faire exiger te bo yungele langango tambo yungele e ba chenge salaki ndenge tout ça période tout ça na mabela moni batimi ogoye ba quand même na ba trace so omoni mosala nzambo aza soit fait d'argent nazo ba no bien soit fait d'argent tale na misumini na jugé été na peut-être so comprendre so omoni mosala nzambe aza makambu ya moto lingi ba comparaison ya koluka makambu ba fait ya minene faux vraiment mosala nzambe o ba tinde ta sala kati boko fane 4 mois loko baba okana likamu na yo ata loko kizenga tiki ozonga o ba kya lingi yote kolom kila yebisi ete pona yo na te so comprendre aboya betse malibako mais azape na l'air moko ka ko intervenir sans nzambe ayeba ya koti dossier penza mbagréé na te so comprendre eta ya ndenge kaka ya écoutenel na te so comprendre mon olba mais lelo e comme na niveau ba ke yo soko sakana ngana ko devio na li felo hein to kakango ta zo sakana ngana ko tindo na li felo hein wana no tinda li fo pasteur to nzambe yebi be sikanga na lekana nzambe ngana ko tindo na li felo hein ba erreur non comment mutatika 99 taba kelanda moko soka zonga ka kuti 99 ba yibi bango atikali kana moko na est-ce bilbo ba komana ngaka bima zoba mutu mala muto bolole lelo biso tuto ya sima to pesa Yesu reso poto tanga na makomi soki tango tozaka na tango Yesu Yesu alba ke ngande Jésus est-ce que ngaso ba bolitité batakala ba beta été hein pone bisayo keba na ko pesa bato bazalo kola yo ba yaka opia bango ba faute quelque chose erreur na ye muto ko langa na ko juger Samsotin na ba nofri abenga mana nzambe mission ne sugla pesa nzamba sugisa ye ete que Samson de batobele mission na Dalila nda ko tali felo jamais na pesa conseil keba na bato nzamba benga finition na bango taliote na mona batanzambe onzamba benga ya zobera bixi batu me kufa na maladi mais lelo ngeza nini na bana makama mike na mona muto nzamba benga to tosa ye akufa pauvre mama na mbawiste mais azaki na nzambe mazoli ba miete zo ko na mesa mbwama soki lelo ba moni muto bongo n'existe ba koloba nini loko zo pambola matasa na nzambe te ba faux pasteur ngam na jobisa yo ngam na bi ba faux pasteur na ndenge ko critiquer ministère na bango te et teli na bango ba revoir ngo batyango na kiyungulu afa ba te ba kusama loba bo transmettre nini na batu kolo mokili na satan na nzamba bomba ka satan yo je sabatu lo bato basambela te baza ya satan tala berera maté na bino hein nzambe azobomba satan mais yo lo baké bato yo baza ya satan mais mission na yo pote bato na bongo la mitema mais yo so bani lo ka bango baza boye baza ya satan na te so comprendre parce que bato basé à Satan so tali cop na bango ezakaka bakende bikende kende te bakota bikota kotati mais cop bazwaka esimba ndenge nini na permettra bazwa makitu bakende ko chambongo na milango bakindumba makamebele bele na permettra bazwa kolomuki tamba tambola na bakuti na butu bazonga bakamia kuta na bango pourquoi devier bango bomaka bango te est-ce que Satan ko bomba mutu na niveau wana bote ya mabe na te so bazo comprendre nga très bien faux enseignement soko yoki balengi yango moni maté ba pasteur ba pesi Satan pouvoir na monde bato bakomi soki azosambela nde bandi kobanga Satan makasi soki to prier to kipe Satan te soki tia na église saka 2 ans église oyo bata komba de angelu te mokokanga bamama kuluta okokanga mama kuluta botutu atikela lisuma mabele basaka bambanda na blocage omoni quartier ba blocage ezaka na coin kota bamama kimfimfi omoni nde lisuma aza wana aza na mfutema fort batikela kutu boye baswanaka large akobetelo yana basemine soko koti okomi kotambola ato moni museleta kimimir lokola yo evene mali okuti tala mfutema ay ko mekanga obandi ba intercession zan ko zali boma sa o kendo kota pourquoi était li mabe ba tu ba comme si Satan a pouvoir ya moni nga pona te ya mutu danger faux ngate nga na ko te ngote nga te ka muta mukili tio ya to kutani challenge toke esimba te ko to bepse ka talinga te enfin nani akina nani na mona bato akota na match na 2 minutes suka chabi kombe komama na marquoir mais na faute match azalati mais na suka kena na coupe na te so comprendre kwata ko bongesa bato batanga te famille pauvre na netalinga te tu bato batelisi bandeko na balabala bango tu balika na université te bango tu bana ba famille riche te bata kwata baza vi fête challenger na fête ko zanga invitation mo leko comme ça une invitation so za courage bitambola mi soutien na cuisine côté bleu zo bima ko saka so monta mutabima na masangana tibino so kabso leka wana libala ya nyokolinga na koti demande tango zonga mapesa nga bien yo mwana mama kuludute tango tunaka yo ya mwana ngai te ona tikela ka mabele ye mo vraiment mo payazoba fete ko bina to balango komi yungana bizwazwa
ça n'a pas ma qui dit bon gobe na osabi tu fais que c'était ngana zongi sana zamu toka bala masanga o même ngona cuisine dam vifo za kwata awa soko za mabuka no ko kufa ko tala boboto elekate awa zo mona ngana kama kabato ngana ko sana nyongo na tena batu na ko nyongo te yo za ventile ba pays minene soko ta nyonga libande bongo ngangi biso na defi na kati na bomina yo saka na via na ko defa na puya kango na ndimi ba swani sanga mena defa na kufa pona bino na bobota mo centre boko tanga ndi seka ko ya ko tala tia ngato kwa simbongo na omwana ko sina mo kate keba yo pasteur oza sulté peut-être comme militaire kanda na lo bande kaka mama na kota na kaba difficulté to pesa ngo moni ki sasa soko zo lia bien quand soko tout va liaka bien souffrir ole kana souffrance au moins na degré ya passe nga na pesa mi before tité na woni muyibi na kondana ka été na mona ka acte salinde reverser bakangiye ka kuté na ngo za kita yobi era tambaki na bosemba va koma muyibi ba pimela ye obi ko pa kendeke beti poto kuna bazo exiger sala ka likambuana aki asuki baza combien wa moni ke na kale nana kufa nana sala a continuer yo matango bakangia bimi muyibi oui mais ce hôtel a kufa likambo eza sérieux mais na misa bimi muyibi kolo mukiliso ka juger te ko juger raté mama na beso frère ko kotse batumbe rere zangatina bo finga fi wana pamba bota bana sisi mwana tata na e esengo na etende mibali bakosela. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. Mais quand vous faites là, bobo te les cailles, vous jugez à batute. La tête soit compagnie. Quand tu as vu mon qualité, vous t'es à ma baie. Vous profitez d'un point faible à battre, vous avez un caca pour beaucoup de ces enfoutements. Combien de bateaux à courir, j'ai une compagnie, bah, c'est pas sur un bon. Na mona mutazo sala, zo sala fait du mot foutier. A autant un bon, un moni moyen ta bandela, tu es sûr quand tu vas y biller, ya yo. A tali dégrâce souffrance, a tali bon zo bandela. So ka fena nda ku goy goy, abima lisuma, bon zo kokate. Na zo bano free. Comment na mboka nini chômeur a zo na santé ko le comme zo sala zo diminuer ta kokatana. Awa, keno ça na compagnie. Un mois. On go bela on ko sata na bela te o katana misala 6h à 6h machine bando nyataki budi pema muke mbata libanais metana fait du mois o comme o nini batu tu basela batu sila matin monter bazo ko kutana kisha formol compagnie zo diminuer c'est batu tala yo mona misala yo kumba ga sala kazo baka na uti bulo azo comme tangia kwa kwa na fièvre na uti bulo tala mboko yo tala tika sa to yunga na ba chômeur to bimsa tous en avez talent na ba no frère na ba encourager ba chômeur passer na encourager ba chômeur te na tin ngaku na mama na challenger na encourager ndeke keba kende pe na technique de guerre kokota bikota kotate loko le binage ne bala makasi faut forcer ka nange okufa loko na bi mai na kete dosé loko moni ko na bongi na mboka on nzela mai futaka okati kope no landi muni nzela ma kendo kufa ne bali ya comprendre lo ba wana domestique mukilo mama faut faire attention ozolo banini na baninga est-ce que bato bazaka na vie ya pasi balinga pasi yango bango moko nuni yako linga mabe ko mele pa ndima pa mona ndi baninga bato de maria tira na pasi bote ya mabe bo juger pasi boko juger bo kota na ba vie privée au place boko mo violer boko ko kota na vie privée ko pesa nzambe faute na ndenga sala bango na ba manka na tout ça se comprendre wana balobela suba tu tourment le belande kolomoki po bo toucher ba pasi ba toucher raté mama vie ya mutu tika nzamba sala dans le chaque fois et comment ma wapi soko za pauvre quand il fait et comment matin tu peux te makamsu calme babi pauvreté za lisumu mama pauvreté za lisumu te ko zanga na ko kelela eza kombo monga meza différent comment bazanga po babonga te mais ba kelela te po bazora pe ya kolia bako makolobi ndenge nini nana eda bango foi ba koloba ko bote mabe bazande na makoke ko kana na bino te mais te balala kanzala. Et puis même combat bolingo to kana ba musicien ba yemba to kana sango to efanda kana bandaka ba mfama ba to balinga mbongo ba saka ba voyage ndeba so batenga ba combat bolingo kitoko ayambela nga o banje mango o yebiana ayambela nga na mukongo 5 fois atikela nga nini bien bisi na ele kiebele wana banje mbwana yekutu soki to fandi bo ezala ka soki ndenge nini soki banje mbwana to kana soko mutu soki nze mo bora tu soki nze mwana ka simba litama on to ngai bolingo ko ya ndenge nini or ba
Côté to kansaka yango te e fanda na bato kondima te. Bolingo ba yema ngokuta mutumo ba fanda kana mwasi ne toko. Balala kana ngamanjo. Ndako na bango etanga kasombule bandi tshako pokuna baseli ko lambetu tsamona na basi ndire moisa kubunga na tshako chola. Ba biloko na tout mais kendo tela bolingo na parfait. Uzumi tuna balinga ne lini. Kutu batakarti ba kila mwasi na zuwa. Mobai no penda za na mbongo to linge makasi ba je na kokate. Batakati basa karti tu pona zo bango pese ba kochongi. So mobai na yiko mbake boyete. Gangela ke mingi ebela basi bana quartier baboma mabala batu sabayeba bako kazuwa ndeba yini mombai na obosa nayi biloko na pena remarquer trop libala bato yebite yaso nyokolo mozo linge kaka ngana kokatin ebena ebela basi bana langage wana yango moni kitoko na comportement sangisa soko si mobalo alingi yo atanga te ndima condition wana wagon azaka na sima muto a train ndala tsaka ba koma matadi na remorque pe oya sima azela muto comme c'est matadi muto a remorque yango moko so aketi matadi ko bebisa carburant c'est que mobile ko s'appelle célibataire tisukate il faut combiner na remorque ndoto ngoko sangana boke matadi quelque soit bampagne mutu remorque sima zalaka mbamba zela mutu manœuvre neti boko matadi bokisi marchandise wana boboti na habite so na lobani très bien siko basi alelo azana sima zo commander remorque or mutunda zo mona za bampagne ya zana souci boko bampagne difficulté alingi yo boko matina vi bokufa na vi na kimukolo mais bampagne ya vi zo sala ka zoate zo mone pam yana mibala be escroc na mibala ya pour exemple batu misusu pe voiture les empanité mais pas kende akomisa kope manzela na te so kompa mibala mo baza akomisa mbongo na ndakute mbongo mukie na bar mwasi piaka so moni mwasi piaka e akomi piaka ajoya na ndako beta mwasi masola consolation yana mibala be escroc mwana na yo baka nzamba zo pambola biso te bozo ko satana satan za partout te satan kangara biso nyoso tout te bato bele basambela te bazo vivre so tali bamba yuma basala ka ti bazo vivre nzamba na sala biso nyoso bato bele babi technique ko bomba mama to mi pesi faute na makamba mike nzamba zo tala muto so na fongolier a okufa to libala ne baby voma za la piaka batamba na mwasi bien to za tale bena kisasa $20 $50 a changer le mwasi ko ya retard apesi mbongo so apesi ka mbongo wenza ko koka ero na kusandenga linko gangela mo so ndire chauffeur na vola nazo bano vérité moi ça senti que mobalo ndenga zuibo ngana bebe mais soka za piaka taninga so sa mama bana bien ko yaka l'air nyonso ko betre mo si ba masolo compagnie nazo bano makama mike e bela mibali ba ventilier ba kotika la kozwa ka ya kofungwa mate à partir ya conjoncture wana moi so bozana ye o akontaka na yo soko zio ko sa elle même so ka 50,000 soka ye je dis ngana kende ko pesimika 30,000 hein obombeli 20,000 nini moboko c'est 30,000 moi ça zakana zo sala prière ki mobile nanga yeyo o bobota ne bana ozo compter boko kufa na ye mais oto za 100,000 ozo ko c'est 50,000 à peine ça m'a pambola yo mino bo sakana vie hein na oto vrai vome oyebisa e vérité o pesa été ki okosa obombi na ba no vrai ko ngalo ko na te e bebisa makambo ebele ke bana bakamano baka moi si balakisa kenya sote so zo lakisa ko koma boye na ba no zo dinso na libulu na mona mibali sans métier boulot moka pamba mais moi ça lingé na bobo tu pas mi pesi confiance na moi si vi na bango bongas bango baka mo rande bazolela mama ndé na ku benazo batin kana na musalo excès de confiance na ndako bazo bima moi ça zo tia prière ki mobile na nzamba sala ye pas zo kenete moi si na bana e simba inyo wana ya bomoko et ça ki mobile tazo ke na misala salité zo pesi ba kopite ko mi mutu na vie pe moi ça zo ba mo na contacte na mobile na yeba ki pe simbi basi bakanga na mibali pona bomengo te ndé mabala ba jipe kabana te c'est ça que sombeli masi ndako lingo libela ndé mabala batambongo kabana te libala umela partir la confiance moi ça va sentir que mobala zanga mbongo malinginga oyo na ye ko simba pe omoni mbamba wana e ko créer ka simba batu ba baratin okoki ko sambela te moto silo ya vie nzamba pamboli yo e bele bazang boke na begis boko tela makambo zanga tina na makambo yo ko sala utikela nzambe sanya makambo zanga tina yo mo tende de briller o so kambongo mebi ko batela to ko bonga ndenge nini changanga musala oyo 20,000 faut se battre te mozo senga 100,000 na match quartier ba chako réserve na stade ozo sengo za la titulaire tala bolole yo to na bale na yo basim sangonde bilamba lokola arbitre simba azala wana na suka na kokota lani simba bilamba yo footer me kolo bale yo donc to na stade comme la Faris matondi ozo kota terme taliboso ndire titulaire na match na no yebana te bazo kunda bongo na terrain e beto sana kisasa alingi bakambo minene na zo bano makambo mike mutu mususu komona soka za piaka wana omoni biso nyoso tokitisi ba matama neti ba pine siri mupepe kondima ba conseil ndire batu babungi mboko fema faut voyager oui bi remanyeme so bonga te gouvernement ça na conflit hein
tozo Sibir hein yo comme d'habitude tozo Sibir mais na buta zaki na bar aboyi ba retour à 2 semaines ndako ba nyonga ma facilité na ko namba zo battre mon dire muta camion on a maman coucou le bana zati chérie mais na bar prêtre bazo tanga comme na barman ma chakado wana batika yo mais na baro ba jaloux nanga ba zebele yo kemela na baro yebite okuti musique zo ba ka tala bolole wana tongo nde ba fandira na sa dame mutabunga ko beta maselo minene suka mona mutali kasigate tikelanga mego oka yo mela kani pesa kaka na toza tale bena kisasa wa omboko omunu biso nyosa toza fo ba enrôler biso toza pro que ne guerre na fungolo free or vieux zana âge mo so tali keba âge poussani et jeté chez biso manka père abotanga kufite to azana no metanger vina na zo mona kwata ndena zo sentir lobo kuna bana ba certi bazo kola ba benga oncle na usukela wapi challenge na tanga te menace bagarre o koti conflit yo moko o mi yini sa opesa ranki na mutu yo moko koti nzoto no conflit o privé makama bisengo koti na ndela challenge tokyo luka pole beza la bien ato bongite tikela bana affection ke tatan biso asomba lo pango te malingaka biso moi badi ezaki kokoka o bunde pona minerval moi so sentir ki akufeli mobile mazo lelo avec appétit. En tout cas, tant que tu as billet, tu mobile n'as qui tina mais na linga qui pourquoi on l'a créé ba critères ou ça en dehors ya kubonga pour mingi bon mi fina confusion to ko mika ka soko zanga tina comme so silibela boyebi calcul ko pesa vino bo moto dignité te to ndima ko samba likolo ba to baleke biso na mbongo pona ko senga ko kemande yango to sambwe ba ko pesa biso respect hein yango bazo tchola biso partout pour moto zo pesa ka yo akana n'importe quoi ko bimisa na munoko ko lobela pa bi ko kende pa ito ko songa ka wana ndese pesa bimba ridicule tobimi ya nyongo na mukili comme si to yaka na manka ya on a bake batu misu to na mukila comme si na liste ko sala batu to konta mate ba sala na konta ba puku mais fraude konta batu au point erreur ngungi moko sela ko na mira bengo masa okenda wapi yo ko bima konta batu tala erreur on se dire en Nzambe au moins même na bralima machine musse bimsa ma pas fouti combien to na mukili ba fouti obima fouti au terme on a pris à 200 il faut vous assister battre quand même à 200 tu es pas fouti na c'est ça tu es pas fouti pasteur maté ya boy donc e bonga ka église pourquoi il faut tourner ça ba église maté ya boy vraiment et ben tu es pas fouti to miti na registre d'appel ba contact oté ta botanga yenga di présent puis absentin wapi kinganga yona osamusana e bongo pasteur John yewana yewana bongo kinganga azate aza kota ba mabanki mais yabimi kote kuna ndenge nini oh azo regretter non wa akekuna fouti tala ça comprendre nga na biso ba périmètre yo zonga oye kenge challenge ya nzamba te biso na ba difficulté sur les qui nous a vu à passer ça ranyo son foutement te église ba kosa biso belé on demande les canets en foutement te nzamba pas te biso na passe pas tailler yo mo na passe na la pesi yo mutu te mo na zo kemba mutakabeli yo te aban ayibi na timika biso to kantsaka to bonga ne fort na biso te nzamba na timika ba fort kay to koma au moins to la muki mo sube février bandine ti muke kangi journée mobile comment yo moko bokomi balete moko mi kilo poko na coin elle pour bika ko simba na mutu to komi s'ouvrir nzamba binenga te saka biso mabe na biso to randaka nzambe mauvais service et belé to pesa faute tuka na nzambe ndenga tikanga mawa trop atika yo bongo bato ba na hôpital mutu msu 6 mois ti lelo 2 ans atuna na salani na koma na hôpital est-ce que yo manaye le ki ya yo nanga yo ba pesa au santé courage au sala ba 4 ans okubela kate yo kuto ko sa fièvre na 6h30 ba mono ka yo na kebeta match quartier netinga na saki mais si ko pesa nzambe fotani mutu msa saka cop moko akanga par soleil te moi jour au jour 6 mois ya moi mais mutu msu moi ne so bimika muke mutu passe tala ba grâce nzamba chelio olia biloko kolala olekaka libumute tellement bantiko de mo e ba yo bokola na pasi bantiko ba bike muto na lepse loka bien te bitabelo ezaka ya kopola pola yo nguba no kaka ya bololo to mabanga na 100 francs ekuta bipola na kati bantiko ba silika ba lemba ba koma nord o komisa bantiko na nzoto na maboma oui batim netinga na komisa bantiko na maboma ba bite ba kolia nini so na meliti ya miliki diare so na meliti diata na tondi santé na lai na mbetu fièvre na lai na kitikwala na lali bien bantiko de changea na passe na kota sai na kota vidage nga tia miliki na kokate kana meli mukebo yo kokite mais pesa nga ma lobo o mukoko letika na kati na luka kwa mutabungi to mela koka oui santé au contraire
Batikole koma li fou, batikole nange koma fou. Ba ba te toza wapi to kende. So bo sareng to kelo la fa, so bo sareng to umeli to nuna bino. Na sina pesa ba condition. So bo sareng na kanzo to kufi. So bo boy to démarrer. Ba ba te to kende fa to sani na toke kara yaya. Ba koka. Na pesa shema. Yo koma na niveau wana. Aza kwata nani akina nani. Ba to lingi bilela lelo ndeba yaka nyongo. So monika mutko tangela et puis ça atoza na 5000 bimisa ko tanga. Lokola ne ba bouchon, lokola aimé bengi ba bouchon. Hein? OK. Excusez, s'il te plaît, je te connais. Passe au 5. OK. Les cas. De nouveau chez Capage Télévision, ma fille est bien, bah on va chic et mes chic aïe lui sur ma sac, il y a première qualité, il y a bien, bah bien moi s'il faut sac vous voyez qu'on est dans un sac n'a bien, contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique, livraison à domicile en ligne. En tout cas, achat en ligne, les amis. Aimé Chic, Azana pour la livraison, la bino et basak, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nyon Solingi, Magena Tanga Aiza, te poser belé, y est à Tekaka en ligne. Aimé Chic, contactez le numéro, Bobengaye, une grande dame ou à Tekaka Basaka marque. En tout cas, Bobengaye, vous contactez, vous allez de citer, sac Nyon sur la marque. Vraiment, Aimé Chic, pour la qualité, il y a Solo, PA. Bien. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. Na mona ko mbala na misimba on attend on bani. Toi bani wap leka. Wani moka. Tu es mauvais, je suis mauvais. Allez va. Pona yo tala. Yeba je te kuta ngwa. Yeba ba kodi ko biso totala. Mboko so za kwata kwa toko kufa. Biso kwata to sisa mukiliti suka. Loko toko kina nzela principe to nzela kubata. Sima. Tito ko matongo. To nunila kana modelo. Weba tu na fano mba tika shana biso bato wa na kwa to beta masona bango. Na viso ngo reve. Talaka musika. Zala kopera longola soni. Chafi na contact. Ba mona ke waza kopera. Okozanga ba kopite. Ba ko cholone bande na suko ko za recite. Soko le kina nzela li choto mona changement na vite conseil na pesio. Soko bombi dignité na yo ba pese lokumu lelo ba ko sekolobi. Mi tanda ba sekolobi ba pese raison. Moi na muke bazo tinde classe na 6h. Nelanga malil comme banda 6h ba kende classe. Luka vi yo moko déjà. Yo mukolo fano selfie ko loka bombe. Kasi na ko na 30. Ah patron na tama na jipote wana. Chambre era vélo zanango bololé. Bobonga na ba projet. Parce que aussi la kamaloba mayele no ba sagesse non euta non euta wa maloba si la côté ba intelligence mo bona ebité so eza surnaturel so eza ndeni na ebité eza mateo bolukaka yango toli apete yono baki yango base ngana nga muto apesa ka faute te toke match comme 85 minutes tozo pour 1-0 aussi choc comme que ngo bima remplacer ça te ça kuna tellement tana kuna défense au potarata balle yo ba c'est là kufa na deso koka to ko mu ko ba ko container ko minga kokata ko lewa sakana vi ne bo sakana na ba no makama mike awa na linya ba tana pembeni nga ko koka to ko tindi ko choko pela o ko pela o matoki to ko pela o ko pela to ko so tina ngomba na to ko pela nga o ko pela za challenge pas cité comme o ko beta nani pas non na likana pas cité na ba tumsu ba tuna ba tu conseil na via ko mu kolondira avec afungoli misu na campagne d'évangélisation. Yo les gars qui ont pu pesa tout on va 35 à 40 na sani na zao o le kaka wapi biyo moso chaba si bazemo vivo o zaka ndengini o tunu biso vina seconde biso ba na pe ba telo saka na vie tala o moni yawa fo yeba mama mukilo zo mona zo mutala na ibina lobate so comprendre nga bien to comprendre kitoko pasteur loba na le rabine tout fort o tribunal to lobite na ibise nzambali tala moni nzambe alingio makasi kokota nzambe na karona ote yonde créer yonde créé ko barate ke onga ingaite mouvement landa copy place eza copy boya mutute soki mfula ebeti na zongela ka chaque fois ko kenentela principité lukanzela mabulu ebatama na simo kuta kamie kangama banda lobi na mvula obima commissionnaire les deux côtés o le côté batu yako tindika koto biminde kona koto ko sina keso ba piringa oza facile ça c'est ko kenanda mutasena moi sina man challenger match 85 minutes batema sur na poste moko na défenseur en attaque tous les corners biso tout en attaque. Bongo yo zebati. Ah je pousse ni bana ba qualifier maseki. Otika na ba François tangele sanga misala ko lobalo ka ba gromu.
Bala, c'est député dans la TVT. Il était mon collègue, hein? Il était mon collègue. D'abord, il y a quelqu'un qui a écrit, on a un peu moi si so, c'est une anga, intellectuel. T'as na 8 Français, ils sont tangés comme on tient de rabat. Tu as mal parlé, c'est on dit quoi, puis. Oui, bah yo. Quoi, t'as là. Ça va pas me là. On a le 8 base. Faut être challenger. Ah, oyaki non ndengeni. Maka mikoso bandu ba tuna mikoso mtamandika ka omwani yebise na okoli ndenge nini. Pourquoi kufa kité? Pourquoi faisait facile simple méthode ta okufi. Ba plainte na ba plainte beaucoup fa rateka ko ça. 2020 to continue ndengeni. Yo fraudeur mukilia. Ba comptable na comptable. Oya ngulu. Yo yana mukili ngulu. Ba tie ba tu 10 okoti sans aider. Bino boya ngulu. Tala. Oui, bien ça va pas mbola. Na lela bino tout fort. Conseil na zo pesa. Viete ya yo. Maman. Pas c'était à mutu. Nzamba terre sans difficulté. Elle mo senti ke bana nyoko mitro. Difficulté aussi la ndengeni. Elle mi bala zo bate oyo nyosa somba ka so komi piaka. Dimanche za piaka. Wana zo koso pangisa ndako. Muke na ventilateur. Moi c'est personne qui sanga quand ça zo bongisa nzo zo luka mpe kende koweti. To mona makambu. To mona makambu. Akosa masi na sosa wiliki. Wana mbongo to ameli pangino sana ambiance pembeni. Wana zo kosa masi. Mama nangana pesa mengamo na ka wenzango kaka. Na ponika musuni ya share wana. Moi c'est tanga moni soso. Chéri alinganga fo. Te basi moi c'est basi. So masa lingio mama amona ba faute mobilité. Na ko ndima solo. So moni masa otangela ko ba faute belé keba na yi. Aza moi si mabe. Vraiment certains mobile la bête vimba ko sakana tout ce qui n'apporte anda. Le pango photo longo apporte ko elanga trop hein. C'est ça. So moni masa ko mika na ba no vérité, na ba no makama mike. Donc yangote vraiment si à contre mobilité na quartier. Mobile a pia na quartier. Mobile a pia quel. Pas bien que na vivre na ko defa. C'est aussi si ba to kaka. To ko defa la wapi. Et puis muto azara na politique so côté na quartier. So ba bimina le pango ne ba si ba kaka. Azana méthode kaka. Ah maman, le pango na koti ba tenga nda ku cher. Ta pesa garantie à 3 mois. Ba senga garantie à 12 mois et l'axi qui attend na défi 4 mois, mais na kimayo na futa kaka. Garantie ça. Et ça va schéma. Il y a schéma te. Ozana ba sina ba na ndor bi politique au vivete. Aussi moi associé au timboka ça qui a fofo comme si ba ninga sur le pango ennemi. Mkolo ko po tchaka matamo ndem ta ku fele bembe zanga matanga. Otela ba ninga so apesi retourner ba manze mamaya. Ba ni manze mambaki ndo banaki mitifi. Et songele ko mingam. Le pango yo mabe na tindo yemba. Quand on a ça qui a fofo dondo ko bera ba mbote ba ninga. On dit que on est na ba no frère na basi musiba ngo mone kolona ndako muninga te mukemke fufela kinga mai na kozongisa sana ke wenze ba piake na ba no frère ngai kinga sema dem komeka te to kutengo kutana kisasa chez boboto te to kola boboto biso to kufa bango matika boboto kufi même misikute saka suta tana lelo kwa mbwa to betinga film na matango kanga ndoki difficulté le quand même mise toboka ngaso na le mote ko ke ntende so yi le tsanga na lela pour exacter difficulté kumba tout etikale otikaka vide yo ça na RDC non ba rouler au terre mko ba ko relo ko sentir Congo pata bat nga ba ba so la marier bon na prétendant kalaté challenge ça on comprend kalaté challenge ça so na bi kalaté challenge ça ba dimba zela moi sine to kotala bogota pe to kotala ya bino na tala pasteur bolinga so balate te na lobi ya bino botala te bolingo tala yanga na kotala na total na tala ay ko makama mitakala kuna boko misi mitakala baninga ya bino ate moni ngo sans fait comme ya yote alors mutu mutakala na ato tela ka bana miketo kango film ko sexiste mwana mukia mobile na mukolo bazandenge moko ekolinde bien te mais ça ka pepre soko moni kokani mwana mwasi nyosa pepre ou elema bon makamba zanga te oya yo moko sundo ko tia baninga mikumba no kitisi okeme muninga tala batu misusu boya biya. La Kivunda, pas si tu as pas général major à l'ata. On a l'ata, on a awa.
nyonso bomona nalataka wana nalataka awa pembeni ka ya mangembu nde nazabo napesi mangembu mukongo bato nyonso baloba asitira page nalula ebodi na yo nalula epantalon na yo biso tolataka na biso aka na kine Blandine akendaka poto atindaka biloko na poto tirki o nini bomona na baimage nde tozondukanduka boutique Blandine kaka na kivunda awa pembeni ya le quartier bato nyonso bazalaka na Kinshasa okokutana mpe poto oye la mosu nde ezala mwa manka mpe ezalaka poto totondaka nyonso tokomona esintia nalukelo mwa noir na nango te benga numéro ya Blandine na boutique Blandine omona penda tala ya boye penda nalata te bilamba nyonso ezali nyonso koluka bana poto balingaka mwa boye ekendaka boye chez Blandine na kivunda nyonso ezali eza mpesa obunga te ndeti boye église mangembo yango oyo église afa partie place azalaki kala avenue elandi so outi mangembo 2 avenues avant okoma dans les quartiers. Donc on a expliqué que kitoko kivunda numéro 9 boutique Blandine numéro yango wana. Tout ça peut pas tout automne d'arrêter. Tout ça peut pas tout ça ba problème té ba fi akini, ba fi partout, au type braza, au type poto. Tout ça peut battre. Moko lo bat. Si tu pas chine ni master na wana na fête moi à brisque. On va s'appeler na mbongo mais katikata mbongo. Blandine a solo la donc tala na sali ba 10 ans na boutique. 10 ans na boutique on a la tanaka na kivunda numéro 9 boutique chez Blandine d'accord sabino te kolata rande bongisa nzoto to ki para biso suite kolata ye mosko ala habillé a peso tenir loko likolo na se okangi sola ti talonoka ba ti talona binoka kolata na boutique ya moko na banda ba ko sabino te boutique ya moko na banda na kivunda numéro 9 chez Blandine numéro contact ya wana aya yo oya mukilineti liboma abunga si jeune ba koma tina ba église abi marabi bakanga ba verso babinika prière parce que ningi verso mingi abakela na nyango to bakato sambela na moni yape pembele za molimo bino bokota confisé botinika batu na fulu nzeza ki na gauche kwa na droite batu wana ngisi baza talebele partout nga na yoka sute na tanga bien na ya ndenge na ya koyoka na bai na zola na nzambe ndenge na ye non yoki bino na kokweya et puis mutu kwa ngana linga tate angela kisanga mwasi nanga o tala yo na boya Adam va laisser moi si rendre quota. Tikangana ke na kana nge indi na ngana bi ma perdre na ndenge na. Poso ke yindi na ole na komba mutu te. Samso ye wana batobole misu kwa bolinga funda mutu. Asama kama na ndenge na akwesa ba pile na modèle na. Tikangana kufa likamunanga. So na lingi mwasi na nga ko lingela nga te anji pe ko tinda nga te. Poso ke bebi na ole na kombo na yo. Na lingi te mutu atia nga to tikangana ngana ke na nga. Bosi nga kana ko talola na to so bolingi. Na te ça so comprendre. Faut que vous ça là. Donc mukili eza nango pete to sango kakate. Tout eza facilité. Likamni opesa ngambo na ngambo na force kana okokate bombo pesa nga faute. Na koti na karwa nani. Na osalonga na lingi. So moni mutazo bimate. Eza yimo ndanga mi pesi temps. Mutu jama ko linga vina ebebe la ye. Yana mutu musa pesi makia bilero ko timba pa bima. Yana mutu so ndanga bima tongo pa mona ka bimaki. Batu so pe ba bima ka 6h ba ko sa ba posa journée ndenge sengité. Mutu mso mona fandi calme neti gizengi tanto ba ko mo betera mike pe ko sa ba journée na malam. Donc na vie toye totalana to sungana. Erreur na yo pete yangana dévier. Mais ça si jalo kum tena betara to le po ko ina mbeba ngana betara to comme singane mo santo. Wana foje. Mutu tous respecté par na yo. Ka muninga tala na miss. Fi wana le kana mini ye chele achele liyo era ta roba mula yo benga ye. Boni mino ba vie privée ba. Ungana ko kokate yo za ye. Tona démocratie a vie yo to ki fuma tika to kama bumu. Ya yoni. Wote batu kali trop na vie. Oya lingaka kwiti mingi akenda kwiti ne sengo na ye. Foyeba, mena puya kwiti te. Zonga giga. Tamba ne kenge. Kurubira komi na suka tragi tala matoko lambange bimi. Age komi na manka. Zonga giga. Taille ligne droite. Zo constatation pour na bana. Nzamba papa molataka non motema boboto zala ngo na famille na yo. Tango lingi mwasi opesa otena mwana, ngo linga batapembe ndenge ni. Na prière bokenda ko le londire nzamba sundra bino libela. Seigneur tu m'as abandonné. Pose afin de que no langwa na ba. Bozanga na tongo so la muki pierre, yo ka nzamba nzamba ndira bonga. So ko banga tana siffler. Alléluia papa. So ko tika mbongo na poche ya bandia fimiko pasuka na ba. Après na tongo pesa mabe. Ba escroc. Wazana matoi. Nzamba pambo na suki wana merci à toi. Merci beaucoup pasteur John. Merci beaucoup na ba fan na bisonia sur ya Kapage TV. Non si on a bino bo s'abonner belé pour maramba maté ya pete boyo quand ka awa. Numéro passe tes awana o nyoso na besoin ko contacter abenga et puis nga numéro na pe WhatsApp yango wana suggestion critique tout naza vraiment wana pona bino. Pasteur to comme na biso na suka déjà quelques salutations na bato bali. Bon mbota liboso na pesi pa ya ndeko na ngai
Miguel Zola place aux Anzama Pambolo en France na pesi mbote na ndeko na ngai William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses batika yo vraiment très bien na pesi mbote na Blandine gros bisous chérie base menka pe yo yebi base na lelo fort na pesi mbote na Mimi ayiko na Cape Town na pesi mbote na bao nyoso balingaka tolia pete na 5 bino mbote lokola koli na tindi wa mone koki eseke mbote na we mone koki te tika muninga na koche bino mbote kwa koli bino nyoso bolinga mukili mobimba ba mbote na pesi mbote na Oriol Mbemba place aux Arts merci Zama Pambola na pesi mbote na bino so bo souhaiter un bon anniversaire vraiment na sepeli makas na bini na lobate vraiment na lela bino tout fort sans oublier Zervino papa na Shaoul na Ukraine na mwasina mundele Zama Pambola vraiment toza longo na pesi mbote na bino nyoso bila to la pete régidu le cerveau na pesi mbote na Patrick la Villonnière na pesi mbote na bino nyoso ya leo basele na pesi mbote na tantine nga ya Luanda okabelenga chemise wane kokanga très bien na ba chaque fondire moi sinanga akabelanga chemise kokanga niko longola femo ndire to balana kala yebanga depuis jeunesse vraiment très bien tantine place Nzamba Pambola place na Luanda merci na pesi mbote na bina lobate boza bino tout ba mbote na pesi mbote na ndeko na ngai Eric Manzaka Mankoi vraiment merci place aux Nzamba Pambola yo sans oublier Aimé Luemba bino nyoso boninganga na bike bose belé même na Afrique wa miso balo bananga asemake na Bunia na Goma Bukavu Luanda Kenya Nairobi wapi na habité na Chine na bi partout RDC Mobimba RDC Angola Congo Brazzaville na bi partout na moni ba mbote na bino tala na lela bino forti na bakiba to la pété bino mo boyebi rod na nga mais c'est 0 za la chiffre ba comptaka mi balingaka été mais son nga senga mbongo na photo ndi sena sima pa pesa chiffre na kilo Zama Pambola na lela bino tout fort Pasteur John to la pété rola lipapa alinga na ba projet makenda ka feti te na suka ka wana Zama Pambola na lela bino tout fort vraiment na sangia koloba ba boloba ki passe ndenge nini naza na bobo lingaka nga na bolingaka nga te na lingaka bino kama makasi bosabi kila mwanzambe boye ba rolo boyela avotala makamo muninga taka na côté na yo eza ndenge nini oza wapi conseil ngona vraiment merci na la tout fort na continuer sur ba gros bisous ma Blandine je t'aime chérie base merci beaucoup pasteur to kutan bon prochainement merci beaucoup Kapage TV Nions on appelle ça ba gros bisous à la prochaine Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere nela sabre na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamaladi na bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai mo na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga? Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda,
bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Capage TV. Capage TV.